Peniel Kalambai, vi oyo alingaki, me vi yango ezali kolinga ete. Peniel Kalambai akomi kobanga akomama na liste ya ba femme sel. Peniel Kalambai akomi na posa az mokili ezonga nsima bakutana lisusu na frère Mike aluka ndenge akosala pe amemango na ndenge mosusu. Peniel Kalambai na minute oyo azali kosala eloko oyo bino bobengaka stress, bien sûr eza momoko fabriqué pona kokotsa mosolo. Peniel Kalambai ndenge azali wana azali vraiment na suka teme azali na bulunkete. Liberté ekoti matata. Pote ba papa ba mama bandeko. Pote barando na barandonette. Pote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Pote ba jeune garçon na ba jeune fille. Pote bana mike na ba bébé. Pote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko na kanisa gai tangu Peniel Kalambai asenga liberté na ye na monaki azana droit azala libre soki alingi kokabwana. Tangu Peniel Kalambai abinaki vimba na lobaki soki aza kobina ngo po alingaka kobina ezali mabete abina parce que nzoto eza ya ye azana droit. Tangu Peniel Kalambai asali bemission ya ndenge na ndenge wana nde na komi kotuna bien sûr eza ba droit na ye. Mais na lobi utilité nango nini? Bénéfice nango nini? Akozwa nini? Po mwana mwasi tangu ozwi liberté olingi lisusu bolingo te, olingi lisusu mobali wana te, elakisi oza sir na liberté oyo ozwi. Oyebi ke oponi eloko moko ya malamu. Alors mobali oyo tiki azala démon, azala monstre, même aliaka misuni ya batu na kanisa ozano na tina te oluka osala émission bien sûr epekisamite. Mais place wana gai na monaki mwa mbilinga ezali kokota côté Peniel. Bien sûr na dutaki nango toujours na lobi bon ekoki kozala pote asali site na ye yango alingi asala bongo pote batu balanda ye na site na ye pe musala ekende kitoko. Mais nazomona kaka somo ndenge akotanga oyo ya mobali oyo ya tiki ya mabe abandi sikoyo vi ya malamu alingi asala vi ya kitoko. Pourquoi akopase mingi na pase wana entre-temps ekoki kodéranger présent na ye. Bo nalobi eza biloko na monaka na batu ebele bamemaka bongo. Alors tangu bapesi ye ba réponse na Cédric, tangu eye mbilinga tangu ekomi ke Cédric abima na ye, en tout cas place wana esali lisusu mobulu. Esali mobulu pe nga na monike makambo oyo eza mikete me eza bourreau. Donc soki na ye koyoka lisusu ke Peniel na kati ya bolingo tangu bazala na Mike badiskita Peniel azongi aye poto aye sima nango après une année azongi. Peniel ye moko alobi ayaki soki kotanga bamisusu balobi bakabwanaki sima bazongi. Alors pona libala oyo nyonso ya mokili ya bakongole ezala oza na Congo, ezala oza na poto, soki okabwani na mutu bosali 2 mois 3 mois bozongani ezali eloko esigne ya bien to ya kamwa bien.
Alors soki bosali inane bokabwani bozongani ezali esigne ya mabe to kamwa mabe. Bokomprendre ndenge na lobi. Soki okabwani na mwasi na mobali, ezala na Congo, ezala na poto, kaka na planète Terre oyo, bosali 2 mois, 3 mois, bozongani, ekoki kozala signe ou bien ezali signe ya bien to ya kamwa bien. Mais soki bokabwani après akei après une année bozongani, ezali signe ya mabe to kamwa mabe. Donc, soki na lobi eza bien, bokoki kozonga ndenge bozalaki po 2 mois, 3 mois, ezali ba mwa moko mokie oyo ebanda kala na tango ya bakoko na biso, soki batu bakabwani, basali matata, batikaka, balingaka kozongisa mwasi te na ndako ya mobali, pendant 1 semaine ou bien 2 semaines, bazelaka ekokisa 1 mois ou bien 2 mois, sima bazongi bake kosolola makambo bazongisi mwasi. Donc ezala tradition yango ekendeke bien ou bien kamwa bien. Na kanisa bino nyoso boza na ba couple, soki okabwana na mwasi to na mobali, osala 1 mois, 2 mois, suka 3 mois, na kanisa bokendeke bien to kamwa bien. Mais soki boleka inane bokabwana bozongani, bokendeke mabe ou bien kamwa mabe. Donc soki bazomona bino boza na bino bien, mais boza bien te, boza kamwa mabe. Alors soki na pesi likambo wana pote na kende, Peniel Kalambai soki abomaki libala ndenge naza komona sikoyo, ezalaki kaka te parce que makambo ya lobaki, mais ezalaki parce que ba comportement oyo ya salaki. Na inane wana ayaki na poto soki kotanga, soki nini, oyo ba misusu balobi bakabwanaki bazongani, oyo misusu ye moko alobi soki ndenge nini, eza na tina te. Mena inane wana Peniel aliaki eloko mususu, donc agutaki mobali mususu, pe mobali mususu agutaki ye. Alors Mike Kalambai kote pe azalaki soki alela pe bilengi netinga, en tout cas na kanisa asukolaki pine pe ayokaki bilengi. Mais likambo eza wana te, likambo elingi eza wana baza ba couple moko oyo balukaka elongi ya Nzambe to bakumisaka nkolo to basalelaka nkolo. Alors na couple ya mokili déjà eza likambo, na couple ya diabolo eza pe likambo. Alors na couple oyo ya nkolo ezali susu likambo ya somo, mais bazongana. Alors Cédric soki pe yepa sokolaki pine to asokolaki te, mais wana tu ezali biloko ezalaki kotambola na mutu ya Peniel. Peniel tango abalaki azalaki capable ya kozala na ndako ya libala, azalaki na mutu elenda, mais azalaki nde na connaissance te ya vie ya Africain na ya Africaine, azalaki na connaissance te ya makambo ya Congo ndenge kendeki, azalaki na connaissance ya tradition te. Peniel akanisaki tradition ezali soko yebi koloba munoko mboka oyebi koloba, par exemple Chiluba oyebi par exemple koloba Swahili Kikongo, yango wana tradition. Mais non, alors ezape faute ya Peniel te kote kuna akanisaki ndenge azala komona, akanisaki akokoka makambo ezalaka kuna, akanisaki akodapte nango. Mende mabe ya Peniel tango amonaki azokoka kodapte nango te, mais akanisaki akoka me akoki te. Yango wana Peniel ndenge azonga lelo yo, tango akabwanaki bisika wana azwaki décision ya bien ou bien ya kamwa bien, pamba te mabe eleki ebele, alingaki kokoka te conscience na ye evandaka tranquille pe amemaka mokumba azala mwasi ya Mike Kalambai bamene vie oyo balingaki bamene. Mais lokola Peniel aboyani na Mike Kalambai, en tout cas sikoyo
amema vina ende na ndenge moko oyo ya ekoya oyo kopesa ye. Mais Peniel ye aza kolinga amene vi moko oyo asala revanche na Mike Kalambai. Orke Mike Kalambai aza fautif te ya makambu oyo eza na mutu na conscience ya Peniel. Po Peniel makambu oyo azanango, bitumba oyo Peniel azanango, ezakaka na mutu na ye, ezakaka na conscience na ye. Même Mike lo Kalambai ayebi ndambo, ou bien oyo ayebi 50%, mais oyo Peniel yemoko avandisa na kati ya motema. Vraiment, même ba parents na ye ba yebi yangote. Yango Peniel fo amitia na place ya yemoko, conscience na ye wana eza ya yemoko, vie ya yemoko, nyonso o ezole eza koyela ye asipote yango yemoko. Atika na ye ou bien azwa distance na Mike Kalambai na makambu ya mabe. Akoki ko rapprocher na Mike Kalambai na makambu ya malamu. Mais soki na makambu ya mabe, soki na matumboli, soki na koloba, soki na ba provocation, en tout cas mutu akozwa problème eza Peniel yemoko. Pambate Peniel na kanisa sa mekaki mibali misusu mikolo yo. Mais amonike akoki kosala na bango fitirité, même ye alingi asala na bango fitir, mais bango baza na posa ya kosala fitir na yete. Peniel aza kobima na ba photo, aza mwasi kitoko. Peniel azali jeune. Peniel libala ekoki koboya ite. Mais Peniel aza na baguna ye, aza na posa ayebi mobali oyo yelingi bazala na ye. Mais mobali ba sorte na makambo oyo ye alingi bazala na ye. En tout cas, ezali teke ndengi safu ebimaka soki na novembre, soki na 10e mois décembre. Mais ezali nde neti oza koluka tonga ebungi na zelo. Yango wana Peniel soki azali ko continuer koluka toujours sorta mobali wana pona mokili endima ye, pona Mike Kalambai abanga ye, mais ekokende pamba te jibe piana atikala kobanga 135 ngombete oyo kamere apesa. Yango wana Peniel Kalambai, Peniel zala vraiment na nzela oyo ya malamu. Tosa yomoko sipote mokumba na yo eza ya conscience na yo, ozana numwana na bana no mibale ya kitoko. Mais soki osali erreur, conscience wana ata ozomona ngote, mais yeba epezaka na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana
chaîne ça qui toko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.